Libala elobi nini? Libala ezali ya liboso eza nzoto na yo. Bosangani na muto oyo boyebanaka te, bobotami esika moko te, caractère na bino fo ekende kokana. Aza na expérience na yanga moko po avant nazo expérience ya libanda fo nazwa yanga moko. Asi po yeba komitosake oyo na bali aza seigneur na ngai. Libala nyonso malamu ezalaka mabe ezangaka te. Tant yo komi kolukake okoma likolo ya papa yango moni na ndaku nyonso kokoma ka makelele bakangi yo nekobo namoni te sika saraka ngaki bisaka na ye akendaki bake kotia yo bafoto na mwana mwasi moko boye balobi. Le devoir nous appelle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à vous. Comme vous le savez, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon là qui a la prise de vue, il y a Jordan Panzou qui assure la réalisation avec Jordan Zouzi. Donc c'est comme ça que nous allons certainement travailler et surtout d'arrache-pied. Bienvenue à vous. Abordons le tout premier point, c'est la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, pour vous qui êtes sensibles au cri de détresse, vous qui avez besoin de soutenir les orphelins, le démuni, le veuve, pensez à cette structure et Dieu va tous nous bénir. Suivons. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, à vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kosunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato bana mitema malamu, to bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Une nouvelle opportunité avec Toronto City. Désormais, à un prix très abordable, vous avez un terrain mesurant 20 de longueur puis 20 de largeur. Alors n'hésitez surtout pas au Lingiyope au Sombalopan, on a katia cité moderne Toronto City où ils allaient kozomana commune à Maluku, zala bozala ebele, il y a contacter le numéro puis ils allaient afficher afin que besoin occasion. Merci beaucoup. Et Yasika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City à Maluku bana RDC congolais opportunité à Sikamo na mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche et salami ndenge nini obanina avance $2000 et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500 P okomi Kolo Lopango. Toronto City et Sika Moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée, avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Eza lisolo te, tala peyoka. Alors tu as une concession Toronto City. Tu as une commune à Maluku, dans la ville province de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. Et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait la petite surtout, il y a immobilier, foncier et tout. Là il y a géo, localisation tout pour que tu peux pouvoir faire la situation. Concession est bandée et puis si vous avez une borne oyo à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée oyo ya Mutuka.
Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous avez déjà dans Makada. Au Yamoulaï, c'est juste pour dévier, pour qu'elles aient les fiables, de ce fait ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National caméraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu visiter nous surtout parce que c'est chose à Moulay. Concession à Mounen est tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo. Comme d'habitude, nous respectons la femme, puisque tous, il y a moi aussi respect à toutes nos mamans. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager ces plateaux, encore une fois de plus, avec notre maman et les prophétesses, Masonga. C'est ça? Masonga. Hein? Voilà, Naki Congo, la prophétesse, ou déjà, l'anda sur Nouvelle Tendance Télévision, on l'appelle maman Arlette, déjà, au Bomesani Nae parce que moi régulièrement afin que pour partager na bido bandeko oyo bozali kolanda biso. Aujourd'hui, ça sera une édition spéciale parce que ça sera on va tourner autour de la femme aujourd'hui. Lelo, moi c'est azali, moi c'est respect, moi c'est singela zala, moi c'est limemia, moi c'est azali, moi c'est moto ya kotombola, moi c'est azali moto azali ko payer sa vie, moi c'est azali moto azali ko communiquer sengo. Raison pour laquelle vous verrez que tout homme ce qui commis erreur raison anda ko comme un sengo parce que a qui écoute na maman. Alors, quelle est cette femme au Seigneur Kochanandaku? Quelle est cette femme qui a apporté bonheur et pas mobali? Quelle est cette femme au Seigneur Koutaninae? Alors aujourd'hui, on va quand même parler suffisamment avec elle, afin que Bandeko Basi, tout soit Moutoula Moutou Paranae. Maman Arlette Mbotenayo. Alors, et si vous allez repartager dans le plateau, comme d'habitude, mon message, vous allez ceux qui vont pécher Maloba. Osenga ka toke na losambo toro na kukana otika teke osenga ngamo na passion zela to bana na losambo to bondela na kombo atata mwana pe molimo mo santu nkolo zwa lokumu nkolo Yesu Kristu na ngonga oyo ndengo permettre lelo na ya lisusu bana na yo balanda ngai mokolo ya lelo yango Nzambe zala na milulu na biso pe zala na maye oyo na memeli bana mwana nyonso akolanda ngai bisika ye azali amona loboko na yo ezali lipamboli nyonso alandaki yo azangaki eloko moko te po yo ozali mai ozali ezipa bomoi tika na ngonga oyo maye nyonso na memeli bana na partout bisika bazali tika lipamboli na yo Yesu Kristu eyeba kopambola bana na yo bisika baza na malade bisika baza ya kokangama Nzambe loboko no ya nguya oyo ezalaka mokuse te ekende kopambola bango na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Amen. Amen. Merci beaucoup, je crois. Tout de suite, on a le sambo. Tout ça, c'est un partager plateau na maman Arlette. Maman Arlette, bonne santé. Santé za malamu na ngolu en santé. Sangwali bote za boni, musala nzambe peso kendenge nini. Sangwali bote za malamu, musala nzambe peso kende malamu na ngolu ya nzambe. Ok. Et ça, c'est un malamu ko partager na yo sous plateau à lelo. Mais maman Arlette, bonne nous bana oyo ozwa ou adopta ou akoma bana na yo ba orphelin oyo zali kobokola. Baza malamu, mais pas ceza ba misusu ba bengani bango dokola mikolo d'école. Bazolinga lisu te ke bana batikala na bareste moi bareste ezaki ebele bana misu bavandi mukie bazotanga. Ok. Alors nous lançons d'ailleurs l'appel pour la négocio surtout on a besoin tu as bonne volonté on a besoin au foot la taba na mi balé mi sato reste dernière tranche na bango parce que kalaming te ba examen après c'est la fin de l'année alors on a peine sengo
ya ko partager ya ko soutenir bango ndenge bo soutenir ka orphelinat nanga so bo sepeli te bolobi kebite tout partager pe mwanda moto ki pe ko soutenir maman ko futela taba na mibale misatu minerval et ozala esengo mingi koleka tokozela bino surtout na numéro zali affiché ozali numéro ya maman Arlette oki ko benga yemoko pe okozwa ye oye ba coordonnées ndenge ya ko sala pour que oye bana ko soutenir bana maman Arlette elo mingi nebi ke ozana ma message obongisaki pona bandeko na biso ya basi ya ba maman message ou inspiration nango ozwaki à partir ya likambo nini omonaki bizali ya mwana mwasi moko ezalaki malamu te nde lobi te nameka mpe kosunga bandeko na ngai ya basi to eza moto yaki obetelo mpe lisolo nde lobi te na profite mpe nasunga bango ezalaki nano ndenge ni mpo likanisi oyo eyela yo nakutani na makambo mingi tellement na bano ya basi nazalaka na bango nazobalisa bango mais ezali na bandeko mosusu mpe bazomemelanga baproblème na bango na kati ya ba mariage na bango yango nalobi nazo partager na bango fo pe na ya ko partager na bana nzambe oyo baza na makambo lokola baninga pe na koka kote ya bango pe na yebisa bango nini oyo nzambe azoloba po na bango po mingi lelo babungisi boyambi na bango bamisu bakomi ba 35 ans 40 ans 45 ans ti lelo azwi nanu libala te mais aza bien aza na mutuka azotambola na ye aboti te yango na ye lelo nzambe atindinga na ya kopartager problème wana na bango tomona mwa mingi moni bandeko basi bafandi babite ngai nazo regretter naomona libala on dirait nakanisa libala ndenge mosusu mais nde nakoti na libala nakomi nanga prêtre na boma kaka libala po toyoka yango mwa mingi c'est-à-dire que na kotala ba film batotala mingi ba film ba Nigeria kotala ba film mosusu ya batala ka soki ba novelas wana mwasi akokanisa ondire ndako libala ezala pe kaka bongo c'est-à-dire que ndako libala ezala ere nyonso nde olala na tola mobali ndako libala nde ozala ere nyonso bazotombolo makolo ndako libala ezala ere nyonso bazobondela yo nzoka na kati ya ndako libala eza pe na ba moment mosusu mwasi soki oza pe ole otondi te okomo olembi na poso zonga no kutu epa na bino parce que omituna o na balaki mobali na balaki elima to na balaki ndenge nini alors na tamba bato bamela ko ba problème na bango na sens wana conseil za parce que mingi monte a déjà za monter mais za likolo nga tenga ifuna bonga libala o te maman Arlette na lembi mais mingi conseil opesa bango ezala toujours nzela lisungia moni mon centre to eza l'histoire oyo moko vivre na kati ya peut-être na ndako libala yango ndo partager pe na bango mingi eza expérience onga na vivre na oyo ba mikolo ya liboso oyo ba mekaki ko vivre po nga na partageaka mingi na ba mama oyo ya mikolo bazana ba expérience na ya ngamoko po avant nazo expérience ya libanda fo nazo ya ngamoko libala elobi nini libala ezali ya liboso eza nzoto na yo bosangani na muto oyo boyebanaka te bobotami esika moko te caractère na bino fo ekende kokana po ekokana fo mutu na mutu amiyeba komitosa ya liboso eza mwasi po yeba komitosa ke oyo na bali aza seigneur na ngai ndenge tomoni na Bible ndenge Sarah abandaki kobenga Abraham seigneur na ngai po na nini libala nyonso malamu ezalaka mabe ezangaka te mais eyaka kokoma mabe po na nini soki okomi kokomisa mobali na yo lokola comparaison nde toloba la parité bokoma ndenge moko or eza bongo te libala ndenge eza wana mobali akotikala mobali mwasi aza mwasi yango nzambe asalaki omoni biso bamama tomemaka zemi papa nde mutu azotia zemi ntango azotia zemi jamais akokozala na se ye nde aza likolo ntango yo okomi koluka ke okoma likolo ya papa yango omoni na ndako ere nyonso ekokoma kaka makelele fo miyeba komibatela ke oyo ye aza mobali aza mokonzi na ngai ya liboso tanga ye fo napesa ye mbote natikela ye ngonga natiela ye mai ya sokola natuna ye musala eleki ndenge nini nakobanda te koyebisa ye makambo oyo elekaki na ndako po
oyo elekele na musala toyebi yango te. Mais lelo tellement ba théâtre ba film ezoleka nyonso mwasi ya libala alingi kaka nzoto. Mwasi ya libala alingi kaka nzoto. Mwasi ya libala alingi kaka nzoto. Mwasi ya libala azoyeba lisusu te ko garder lokumu na ye wana ezake mobali alobi lelo mama avant yo bima fo yo yebisa deja mobali na yo na pokwa ke nga na ko bima lobi. Mais mwasi alobi te na kosenga nzela te deja yebi. Po na yo somona deja oyebi ke fo nga na bima na nga toza deja sika moko eza na tina te nga na yebisa ye. Tant mobali yo bimi bongo mobali aya tuni okendaki wapi o deja oyebaki. Okateli deja mobali na yo nini lingala. Atali oyo ebandele ezalaki avant bima deja na pokwa fo yebisanga. Mais deja ndenga zo bima boye sans koyebisanga abandi kozelo deja makanisi mabe. Po longola mobali no makanisi mabe fo yebiseke te papa lelo nakei kotala bandeko to lelo nakei tala baninga to nakei hôpital kotala muninga moko oyo asi aboti. Mais tellement na mama monike toza na parité toza mbetu moko tozola nesika moko tozoloba makambo nyonso ndenge moko nga na bimi ye pa bimi asengaka nga nzela te nga pe nasala nini na bima. Tozomona Nzambe azolakisa biso awa na Rite chapitre 2 11 à 13 soki toshite wana tokekwea na 18 botosi ya mwasi. Botosi ya mwasi ndenge nini mwasi ya libala koki kozala nyonso yaya okoki kozala ndenge moko na ba oyo babali te. Pour respect eza respect. Na nzela ya respect Nzambe akopambola couple na bino. Na nzela ya respect mobali no tanga azobima na botosi akokende pe kuna omoni mission moko boye batiaki ye te akomi kuna kombo na ye etiami na mission wana. Na nzela ya respect, na nzela ya kimia, na nzela mabondeli mobali na yo abimi boye akekutana na eloko moko ya malonga na kati ya musala. Mais tango yo zwi ndaku na libala ekomi lokola ndenge ozalaki epa na bino moya kosenga nzela eza te nyonso ozosala eza lokola okoti na camion ya mafu yango moni yaya affection nyonso mobali azalaki nango moya bando betela yo makambo eza na motema na ye eza te. Akomi komona yo lokola mutu moko okokani deja na ye tanga tie yo na silence oyo atie yo wana yo kanisi ke azweli yo mbanda tango na ye komemela bino bana nanga Nzambe ayebisi nga boye na yebisa bino kolela lisusu te olobi pona nini mobali oto bandaki na ye boye te pona nini akomi kosala nga boye pona nini mobali azolobisa nga lisusu te pona nini mobali azaki soka bimi ayelinga mwa chasse na ye na liboko ayelinga mwa gâteau ayelinga mwa crème ayelinga mwa eloko. Mais lelo mobali akoka kosala ngo te ezala fiancé akoka komemelo lisusu te pona nini matoi mangongi oya azoloba yo lobi deja azomemela nga nyonso akoboya nga te po asi atienga alliance akoboya nga te. Tala Rite botosi ya Rite lelo ko ozala veuve yaya kokanisa te ke soki mobali akufi yo nde nyonso esili epai ya Nzambe esilaka te. Nzambe azali mutu ya mai. Nzambe aza source ya mai. Tala Rite akende kotika bokilo na ye ti na kati ya mboka eza lokola longwe na kati ya capitale ake na village natal. Me na kondima na kati ya botosi oyo Rite azalaki nango nde esalaki ke Rite aye kozwa mobali ya koleka lisusu oyo azalaki nango. Lelo tozotanga David euti na kati ya Rite yango yaya tala molimo santo ezoyebisa ngai ozolela olobi nakosala nini balingaka mobali ndenge nini elobeli na yo yaya bongisa yango fiancé wana taza na mbongo te linga ye Nzambe kopambola bino mbongo babandaka nango te mbongo ya akokuta bato
yango nazoyebisa yo na nzela ya prophète Sanier mbala mususu bozomona nazotanga kombo ya prophète Sanier mingi na de chronique na chronique 20 okomona balobi tia elikia na ba prophète okolonga. Tala Marie Magdalene soki lelo bazwaki lipamboli ya koyamba Yesu Kristu na kati ya libota na bango na botosi na bolingo yaya zala na bolingo okutana basemeki na yo yamba bango ate eloko ezate bobeta masolo malamu pardon bana nga basi osomi mona lokolo otuli te nzambe alakisi nga lipamboli ezepa na yo me yo moko ozoyeba kosalela lipamboli na yo te okozwa mobali lelo lobi bokabwani oyebi te ndenge nini akosalela lipamboli. Tala Marie tang bayambaki Yesu na ndaku na bango akei wana o bayambaki nkolo Yesu Kristu yango etindaki Yesu ayoka mawa akenola musalaza kokanisa te lelo soki mobali akufi babotolo biloko yo lobi esili te pa nzambe panye ya nzambe ezobaluka nanu bakomi kobwakela yo bamaladi na makolo na elongi bampese bakomi obwakela yo pona kitoko na yo moko kitoko na yo ezomemisa yo ngambu bolamu na yo ezomemisa yo ngambu kotika te kolemba kosalisa batu te nzambe atie yo wana po salisaka batu nzambe atie yo wana po salisa bana na nzambe lelo totondi meke baprofete ya ndenge na ndenge totondi meke me ngai nzambe aye koyebisa ngai na nzela ya botosi nde yango wana ebandeli ya mayele koloba teke mpo naleki mobali na ngai na mbinga natosa ye te tosa ye na nzela na yo lipamboli ya mobali na yo ekoya ntango ozosola na mobali na yo yeba nini ozosola na ye kogangelaka ye te mobali bagangelaka ye te yaya kokende oluka bato azakala ate eza na litoma te mwana ngai bana na ngai libala esimbami na nzambe nzambe alobi bokende bobalana bomultiplie mpo na nini molimo wana kokabwana ezowuta yo wapi mwa discussion mukie okangi bisaka okei ndako molimo wana ewuti wapi yango molimo santu eyebisi ngai soki oyoki bozosala discussion na mobali makanisi ezoyela yo ke kanga biloko kende wana eza makanisi ya nzambe te namoni te sika Sara kangaki bisaka na ye akendaki me mungunya ya Sara de asimaki nzela asalaki nini akendaki yango mama nazobetela bino kaka basi oyo baza na kati ya Bible bomoni esaleli na bango na kati ya mabala ndenge bazalaki nabetelaki bino mpe bomoni esaleli ya Ester ntango azwaki mokonzi Ester abandaki kolengela mokonzi ndenge nini bazalaki ebele me ekomaki na ngonga batielaki bango ngonga fo kokekutana na mokonzi me Ester atiaki tolo na ye na se mobali azokabela lisusu te tia tolo na se tia tolo na yo na se yebisa nzambe apesaki yo mobali wana loba soki eza elobeli na nga eza mabe chanze elobeli na nga nzambe ya koma tata na nga ya koma mama na nga awa toye poto na ye naboyi amona mibali mususu basi mususu naboyi mobali na nga amona basi mususu losambo nde ezali fongola ya makambo nyonso kolala lokola ngulu te lelo Satana akomi konguluma oyo ndimi te akoki kozala mbanda akokoma mbanda na yo yaya bondela tika mbetu na ona maboko ya nzambe tika mobali na ona maboko ya nzambe yebisa nzambe loba mobali na nga amona basi mususu te maladi oyo batiela nga oyo nga na yebi mutuna makolo te yebisa nzambe asalisa yo yango nga na ye ozoyeba to kobondela mobali na yo ndenge nini nyonso na yo azaka kanda bobandaki ndenge nini secret na ndako eza te secret ya solo lelo kozala na parrain me parrain ya solo eza nzambe mpo ntango bokutanaki bino mibale parrain azalaki te yaya parrain azalaki te mama lelo likamuke okefunda mpo boza na poto okefunda moninga na justice mobali mpe akefunda ebandi wapi bamvutuma
batu balandeli libala na bino ezalaki malamu boboti bana malamu Satana ye po akabola bino Satana ye po akabola na fiancé na yo po aza na musala te lokuta kokabola na fiancé na yo te kokabola na ye te tala Joseph liboso ya Marie soki Marie na ngonga wana Joseph azalaki musali mabaya me lelo Marie azwi lokumu po na nini tango andimaki Joseph na pasi na ye nyonso wana tala Marie ndenge azalaki me andimaki Joseph na kimia na botosi na losambo nde Nzambe aye kotia ngolu na kati na bango lelo baye kofiance yo lobi te bala mususu Nzambe atini mobali wana baninga baye influencer yo yete eza bango te Nzambe ayebisi nga lobe eza bango te kaka na mbulu oyo okobala kaka na mbulu baseki yo mingi kaka na mbulu oyo esengo ekimaki yo ekozonga yo po Nzambe aza mutu azongisaka esengo tala ndenge azongisaki esengo na famille oyo ya Lazare mususu po ozonyokwama na malade ezwi yo ngonga molai na hôpital baninga bakimi yo ozalaki mutu moko bande kokoka te kotala baninga bazala na pasi me komi na tour na yo babwaki lokwa liboka nye okokaka te komona moninga zanga fo kabela ye me komi na tour na yo mpo bakabela yo pasi yaya koyimayima te balobi panie ezobaluka nanu esili te 2023 oyo Nzambe ayebisi nga nayebisa yo boye na 2023 oyo okoseka bisika nyonso okotaki mikanda bisika nyonso mobali ayaki koluka apropose yo makambo yango ekeka boye nalobi na kombo ya Yesu Kristo aza mokonzi mpe mobikisi bakobala yo okobota osali 9 ans osali 10 ans mutu ekoma kobeta yo osala bolamu ezofuta yo kaka mabe ozala na baninga na misu na yo baninga bakosepela na yo na nsima mokongo na yo baye na epe mpo bacuba yo Nzambe ayebisi nga nayebisa yo boye kokweya lisu na mbetu lokola ngulu te kokweya na mbetu lisusu te mpo ozwi mbetu ya kitoko lobi bandoto ya malonga ndenge bapakanu balobaka bi mutu ya mbongo alotaka te alotaka makambo mabe te eza mobola nde alotaka te eza lokuta tala David ntango azalaki na église soki akoti église David eloka liboso banda kotika bokonzi na ye azokumisa Nzambe Nzambe apesi yo mbongo kumisa ye kaka baoyo nyonso bazoflate yo wana ere kokweya bakokima yo tika kolela babwakeli mpese nzoto mobimba na likambo oyebi te batie osima sida kindoki na likambo oyo oyebi te mpo kaka babebisa lokumu na yo bakoselo makambo na mosala babe oyibi mbongo bake kotia yo bafoto na mwana mwasi moko boye balobi bakangi yo nekobo Nzambe alobi kolela te retour ezali tala Absalom ntango alukaki kosala David mabe ezongelaki Absalom nini ezongelaki Absalom nini lelo bakokimisa yo esika ezalaki kopesa yo esengo bakosela yo makambo na place wana babie eloko ebungi ye mutu azwi yango mobali oyo ye mutu asali boye yaya naye koyebisa yo libala batela libala na yo bakosa yo te bakotisa yo na bareunion pamba te batela fiancé na yo batela ye Nzambe atie lipamboli na bino mibale bokokoma batu minene Nzambe atie lipamboli na kati ya libala na bino Nzambe atie lipamboli na kati ya bana na bino Nzambe atie lipamboli na kati ya mosala na bino bozosala na mwa boutique na bino botosi eza ebandeli ya mayele botosi eza ebandeli ya mayele tala nkolo Yesu Kristu ntango akufaki basi wana
bakendaki na kati ya boyambi na kati ya losambo kokende kotiela ye malasi. Eza biso basi. Eza biso basi. Nde tomonaka lisekwa ya Yesu. Eza biso basi. Donc tango oza na kimia, tango oza na losambo, yeba ke Satana kotika yo te. Satana koluka bundisa yo. Yo telema ngwi na losambo, yo telema ngwi na liloba. Ko bouger te, koloba te po ezokote ebele na ndaku, mwaye na sambeleza te. Ko kabeza ko bombisa. Linga bokilo na yo. Ata zo sala yo mabe, linga ye po yende mtabotelo mobali wana. Linga ye tosa ye, azaka mama na yo. Ata ye lio na kanda, linga ye kaka po libala na bine za malamu. Po lelo soko zo swa na nyoso na bokilo na yo, okocha mobali no mawa. Okocha ye mawa. Bosi bokomi mapasa ndenge boza wana. Yesu bakende kochela ye malasi. Malasi elobi ebele. Est-ce que mobile ozana ye? Osombela keta sengle ya pamboyo. Oso baya po kangai na basi ebele. Olobi jamais na kosombele sengle te. Ba fungole li o porte na ndaku na yo. Talande ba fungoli porte. Mobile na banda ko bela te. Na nzela ba discussion, na nzela ya koswana malade ekoteli bino na ndaku. Boyokana. Okuti na mobile na yo, mobile no okuti na okuti na mwasi. Okutani na mobile no na mwasi na mbetu. Luka moye bosolola limbisa ye bozonga na esika moko. Obengaka bango ba bébé. Limbisa bébé na yo. Kolinga divorce te. Namoni déjà divorce yango ane koti. Kolinga divorce te. Kolinga toka bwana fiancé na yo. Opo azokabela ngate. Ebongo se tokomi na ndaku. Est-ce que azozwa? Azozwa nani? Lelo bakotia concours moko boyo kokende. Concours wana ezo simba yo te ko décourager te. Ate la mamoko sukola ngo babaka sukola zela. Kende concours wana. Kende. Koboya musala teta ba ofuta yo te. Kende. Mbulo yo. Eza mbulo yo koseka. Mbulo bazo ke lexaka kuna kotozo kende. Ka batu wana bazo ba azale lo mota chanzaka. Banda to mona isika ngwa kendaka. O akoma boy. Chance me izate. Lokuta. Lokuta. Batu balobaka kaka. Bando zalaka mwana mukie. Batu babanda kotonga yo. Si lelo ndenge koli. Batu batonga kayo kaka. Zala mutu moko. On s'en fout. Kolanda biyoka yokate yo talela nzambe o yakeli yo. Talela nkolo Yesu Kristu. Yesu Kristu asalaki miracle pona nini? Pona nzela ya mateya. Batu bamonaki kaka na liteya. Ah. Tolembi. Yango ayaki kolakisa. Tala ndenge atelemisaki mokufi misu. Yango esika yo vali na maladi. Esika makile ezotanga yo. Esika libumu ezoswa yo. Esika ozangi mutu akoya kosalisa yo azate. Me ozalaka mutu ya batu. Lelo nga na yeli yo lipamboli oyo. Na yeli yo elikia oyo. Nzambe azotelemisa yo. Nzambe pasi atelemisi yo. Nzambe azongisi ba contrat na yo. Nzela tuba yo bande kokende. Nzambe azongisi yango. Libala na yo. Ndenge babande kozela ke simba te. Tala yango esimbi. Ndima. Kola Yesu Kristu alobaki likambo te kende mopanzi. Yango ngai mama na yeli bino. Zala mwasi moko balobi Exode 14:14 gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Pardon bana na ngai ya basi. Bino bokenda koluka, bino bokenda na mibali na bino bisika ya ndenge na ndenge, na ba poto, na ba wapi, na ba province. Batela mobali na yo. Kolanda ba théâtre te. Kolanda te. Baya ko botola yo mobali, lobo koma ko regretter, ozonga lisusu na ndaku, bakoma ko finga yo. Yango nazo yebisa bino, yango na ye ko yebisa bino, Nzambe alobi boye, mwasi aza mwasi alosambo. Mwasi aza mwasi alosambo, ezala fiancé na yo, tika kaye na losambo, ezala
Kope na yo, tika kaye na losambo, nyonso avaye koma libala, ebandaka kaka na makangu. Ebandaka bongo muta kosa yo tekete, makangu te, fiancé te, ewumeli. Epa ya nzambe, ewumelaka te. Nzambe azawana, tanga tanelaka mutu tongo. Nanzela lipamboli, nanzela mabondeli, na sima kosololo zo pambola. Fiancé na yo, ozo pambola ye, kende nzamba ko batela yo, kende nzamba ko fungolela yo. Tokuta na lobi kozala ya nzambe. Ezala teke, yo kenda ko yoka masolo ya batu pamba, oyo tunaka ye, lelo yelinge eloko te. Po pesaka muninga mutema pasi, nzamba lobi boyete. Boyete ya, mesanaka koyamba mobali na yo. Pesa yo zanango, ezali kelemba, koloba tete, abokolaka mobali na ye. Ezala basi ya mabala nazomona ngo. Omoni azosala, azotia salaire na ye mupanzi, mendako ekoti nzala te ya. Bongo te. Bongo te. Sara bandai kobenga mobali na ye Seigneur. Avant ozwa ya likolo, boso avant koma na paradis nanu yango yo. Basi bakotisa yo makamu moko oyo kutu obotama nango te paradis yango yo. Paradis eza libala na yo, paradis eza fiancé na yo, paradis eza bana na yo. Okoma na bana kanda. Esika yo sambela bana bazwa, esika yo sambela bana na yo babonga. Yo koma kolobela bana na yo maloba mabe. Yango na ye liboso na bino, koyebisa bino, milimo musezo lata bana, mapamboli ezate, lamuka na tongo, pambola bana na yo, pambola mobali na yo, pambola maloba na yo, nde yango eza pouvoir. Maloba na yo, nde yango ezali lipamboli balobi papa mama, ata mwana ngo asali ndenge nini, kofinga ye na balabala te. Mwana se akomi mokolo yo ozokende oteka kama kama mwana azosala nyonso mwana azosala famille mobimba ezoyeba lelo bakotiseli mwana na yo milimo ya kuluna milimo ya mutu makasi milimo ya ndenge na ndenge oyebi kolimbisa bana te limbisa bango limero na ngai yango wana bobenga nga Nzambe ayebisi ngai naya koyebisa bino komitungisama te Kolo Yesu Kristo amemaki batu nesobe pona koyebisa bango ke nyonso euti epai na ye atiaki mapa mibale na mbisi mitano baliaki batondaki benganga na ngonga nyonso tokobondela po losambo nde otere losambo nde nyonso Kolo Yesu Kristo abandaki kopambola biso Kolo Yesu Kristo atikala kolakela biso te ndenge moko na Nzambe ya prophète Saniel lelo mwana sali gafu boy olobelie okobonga te munguna ya profiter pardon ba mama biso nde batu tokende komona lisekwa ya Yesu biso nde ba mama yeba kobongisa nini ozolobela mobali na yo kokende kolokota masolo pamba te lokuta muninga nazobetela masolo wana ki alobelaka mobali nebo azokosa yo asepelaka te ndenge ozala na mobali na yo tala lelo banda boka bwana omoni ndenge akima yo akima yo me koka bwana elobi te ke esili te Nzambe alobi mbulu oyo oleli mingi ayeli yo Nzambe ayeli yo Nzambe aye kotelemisa yo ndenge atelemisaki Bartime Nzambe aye kotelemisa yo Nzambe aye kotelemisa yo okomi koyoka mutu ezobeta yo me otali boye likambo sali eza te mutu ekomi kobeta yo makasi makolo nyoka zoya kovisitaka yo oyo yebeli mutu na makolo te baninga oyo sangana na bango bayokelo likunya bakotiselo bokauki yebisa Nzambe wana yango nga na ye koyebisa yo mokili oyo eza pasi mingi tikalaka na boyambi na yo lingaka Nzambe sans Nzambe pasi sans Nzambe pasi biso ba mama maloba na biso nde pambolaka mibali na biso
maloba na biso nde pambolaka bana na biso. Pona nini mwana nga mwasi ti nangonga 25 ans, nangonga 35 ans, nangonga 30 ans, nangonga 45 ans botite. Mais kofingaka mwana te, yaya kolelaka te. Esi kolelela mutu, esoke betela mutu, esoke nekomi kotisa yaka to vanda. Yebisa Nzambe, tala makamango na mbulo yo awo telemi. O telemi ndenge mokufi miso atelemaki. Abelelaki Yesu bikisa ngai, ngai na yeli bino. Oleli mingi na so mono ozolela mingi. Mutema na yo eza lisu na kimia te. Makama musala banda bakoselaki yo, makama mbongo etungisi yo banda bakoselaki yo. Mosala Nzambe yango na bakoselo na biro na oke bakangaki yo na mwasi kapo babebisa nyonso yo banda ekosala. Na pesi mbote na bandeko nyonso balandi ngai, na papa Nisekaki, na ba secrétaire Ipamu Ipini David, na pesi mbote ya Davina, na pesi mbote na partout na bana nyonso ya Seigneur to bondela. Na ba cameraman na papa Alain na pesi mbote to bondela na kombo ya tata mwana pe molimo mosantu. Kolo Yesu Kristo oyaki na nzela na biso basi. Mwasi musala na yende azali mutu amemaka kimia. Nkolo na ngonga oyo tindi ngai na ya kolamusa bana na ngai ya basi pe ba mama. Baye nyonso babungi nzela, babungisi place na bango, Nzambe ya mawa zongisa bango na place na bango. Baye babungisi mabala, baye babungisi mibali. Ndenge opesaki riti lisusu esengo. Pesa bango lisusu esengo, tala mabotoli bango biloko na bandaku. Tala bazangi esika mabotoli bango mapangu. Nzambe zongisa bango esengo. Bano ya basi. Oyo bazozwa mabala te mbulo na lobi lokuta na kombo na Yesu Kristo. Bakobala. Bana bibali bazovanda ka epa na bango. Aje se pusani. Mbulo na lobi eza mbula bazokende bandaku na bango. Solution eza yo Nzambe. Solution eza yo Yesu Kristo. Solution eza yo Nkolo Yesu Kristo. Maya bo moi. Pambola Congo. Tala mboka na biso Congo. Oyebisi ngo lobi Congo kimie kokota, kimia ifu ekota. Tikalo sambo yo bisika nyonso bana bakolanda nga bazala na poto bazala wapi na ba province partout dans le monde. Nyonso aza na pasi, nyonso aza na problème na libala, azangi musala. Makambo elekeli ye, azangi solution akutane ma prophète ya ndenge na ndenge. Mengai prophétesse na bino na memeli bino kimia. Na memeli bino kimia Nzambe zala na bino. Tikalo sambo oyo mutu nyonso akoyamba yango ememela eli pamboli ya lelo lobi pe libela na libela na kombo atata mwana ape monimo mosantu. Bobenga ngai limero na ngai yango wana. Bobenga ngai na limero na ngai yango wana. Nako yamba bino na ngonga nyonso boko benga nga. Ba oyo ba mesana deja ko benga nga, bobenga nga. Merci. E ya sika na Kinshasa boye tikala kozala te makelele ya tata lopango esili Toronto City a Maluku bana RDC congolais opportunité ya sika mona mboka pe sibiso avec $4000 ya pamba koma tata lopango to mama lopango. Avec le $4000 okoki kosomba cash ou soit par tranche. Par tranche et salami ndenge nini. Obanina avance $2000 et le 2000 qui reste okofuta yango par tranche 500 pe okomi kolo lopango. Toronto City et sika moko très kitoko. Parcelle cadastrée, urbanisée avec beaucoup d'espace. Nyon surtout okoluka okokuta yango. Mais narata, terrain de vente sur un site accessible, urbanisé, cadastré, plat, désherbé avec espace de jeu, espace vert, magasin, marché, peignon surtout pembeni. Ezali solote, tala peyoka. Alors, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku.
na ville province ya Kinshasa na République démocratique du Congo et aussi concession Toronto City. Et après avoir ça, on a étudié surtout il y a immobilier, foncier et tout, là il y a géo, localisation tout pour que tu pouvoir faire la situation. Concession est bandit et qui vous ont ma borne oyo à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée oyo ya Mutuka. Donc raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, de c'est ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Bissou-Ezali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu visiter nous surtout. Parce que c'est situation à Moulaï. C'est situation à tellement facile. Komi Tata Lopango, Tona Komi Mama Lopango. Yoka pour tout contact. Je précise bien. Contact Yapoto Ezali. Oya Kinshasa Ezali. Mbongo ya muke avec $4000 au komi Tata Lopango. To Mama Lopango. Makelele ya Bayer. Bayo.